Shalom et bien-aimés dans les Seigneurs, c'est le prophète Jérémie Kabamba voyant. Natuni nanu nasali ba papa ya poto nini. Nasali ba papa ya poto nini po bon finganga ndenge bozo benganga à propos ya ba vidéo ya groupe ya bana basi ekiri longirima. Ekiri longirima zo kwa bambwa ba belirage. Oyebi mbwa soka belirage akipaka ko swate o nyoso kuta na nzela na oswaye. Tangu tozo yebisa bino tozo zana ba preuve ya makambo tozo yebisa bino. Moi je pensais que ekiri longiri mezaka na bana basi nzoke zatina batu na poto. Eza na ba mama moko na France ekiri na bango bazo bengisaka ba fille ya longiri ma awa. Soki bake na poto mission na bango eza bakendo boma mabala. Mibali nyoso baza stable na basi na bango ba oboma mabala. Ngala kaite longiri mezaka kala bana basi nzoke za na tina bana mibali. La plupart ya baso bazo uta poto. Soki baya bakute na bagatso na babimi na bango. Soki mwasa zongi pota boyi mobali. Na kaite ekiri longirima. Eza na ba médecin, eza na ba avocat, eza na batu nyoso na kati. Eza na ekiri ya bana mibali moko. Bazo bima na basi ya poto. Ba mama bo fongola misu. Ba papa bo fongola misu. Papa, considérez-moi si na yo. Maman, considérez mobali na yo. Omoni système uta ko souffler ya ba ujana. Ba vrai ujana ba kanga bango te. Ba vrai ujana ba yaka ba opérer ba zonga. Batumsu ba kanga ma la place à ba ujana. S'il te plaît mon frère. S'il te plaît, moi so yo yebika 1 mois 2 mois ozondi mobile na assurance. Yo na poto obomba kanzoto likola mwasi mwa Kinshasa po atinde la ko mabele baba bela rope batinde la ko batunyo se ti ba simbango ba mabele obasia o ekiri longiri mabatinde la ko esi ba simbango mabela no mona ngo po na Facebook te po na video te mona ngo pembeni boy e sala ba alleluia amen tina kuta ofina ngo ezate ba mbuma nyoso se sila. Ekiri longiri maba kitoko te bazange na kisi bo batela basi na bino basi bo batela mibali na bino eye mabe. Omoni mama oya sengi ngai po azozonga atika kibana alobi papa ngamona ngina sala video o publier yango tanto lobaki nzambe basakana kana ete o mutalo na kakobuka depuis lobiti lelo mobala na komi lokwa la problème a mutu moi ça vient 10 000 balles kufa babi mobala komi moi si nanga sapi ekiri wana babelisi mobala ana liboma ekiri wana babi lobi boyane na kiti moi sabi moko sa video na publier mobala batabeli liboma likolo ekiri longirima eza tina ba jeune fille ekiri longirima eza tina ba jeune fille ba 25 ans ba 26 ans ba 20 ans ba 19 ans ba 20 ans 30 ans bazobelisa mibala batu maboma botika ekiri longirima ekoti tina poto. Ma soeur mutu yo yebite kolinga po yeba yete mutu yo yebite ekomi ata na mbote bapesi yo mbote so bandota mwana mwasi bobandi koswara mobala landi mwasi wana soki ya mobali mwasi alandi mobali bobatela mababala na bino. Le message que soit du problème à mutu akomi olobaloba ka ye moko akomi olobaloba ye moko balobi o famille eza famille te l'ignorance tue bobatela mabala na bino. Maman n'a bien ça la vidéo abi papa na ebani na poto mais on a ko ça la vidéo au publier pour édifier balanzambe mususu tala moi si o yebite okute na moi si 1 mois 2 mois zu photo na ye o banzo me na Amérique yongo balaye mobalo yo lebito memi photo na Amérique o balaye yo kati moi si ozane na Kinshasa za mibali muso abimate mais lukana nous voya na zawa consulter au monake ba erreur ezalate botika ba erreur 081 375 2794 libala ezaka aller sans retour muto yo zobala soko yebi bien te keba moi sinyo saza moi cité mobali nyo saza mobali te longilima ekiri longilima fox na bango ezaka bipende bango na bipende ba obomayo na ebite ekiri longilima ba oso ba mabele nyo se tikali ka songe ekiri longilima batonda kala baba bazana ba hotel nyo so minene soki bazotambola mwana sima nyoso tale pese ekiri longirima mibali baokoka masoko wana te
mibali bakokoka mipende wana te mibali apoto bakokoka mabele wana te basi apoto bakokoka bapropre ya bapeti wana te baza propre babaneti ka vicle bonjour madame tu vas bien balingi influence ekirelo ngirima batela mwasi no mwasi batela papa le message du problème à mutu mwasi pandimi libala ekufa mwasi abia osala vida papa so libala ekufa ekufa naloba nini bato ebele baconseille mwasi babizongela tika bana tika ye mobali akomoloba bilobali azokola babengi ya bayenga oni lokola problème à mutu 081 375 2794 ekirelo ngirima bafia Kinshasa bayema be bazoka bambwa bakatirage euta pe na poto oyi bamama na poto batula-tulana nde baobengisa bango na poto kuna bokeba bamama na surtout bamama babwaka bango bandoki que le Seigneur Dieu vous bénisse.